mbote bisika nyonso tozwami ngolo ya Nzambe ezala partage na biso. Benga papa, benga mama, tokabola lisusu maloba Nzambe. Benga frère sœur, vandisa bana, tokabola lisusu maloba ya Nzambe. Nzambe asali yo ngolu na se ya bolingo na ye, lukoka bola pe video oyo na bandeko mosusu tokabola pe lisusu maloba Nzambe. Tobandaki mateya na biso sur l'étude biblique oyo elobeli mbotama ya sika. Étude biblique sur la nouvelle naissance. Mateya ya Biblia malakisi na kati ya Biblia na oyo etali mbotama ya sika. Tokokoma moto ya sika. Nzambe apambola yo e asali biso sungolo bisika nyonso za lelo na ngonga oyo olanda biso lisusu. Tobondeli elongo mpona kokoba na mateya na biso elelo tozoko entame deuxième chapitre. Tobondeli. Seigneur, merci. Lobela biso, sosolisa biso et visiter lisu bomoi na biso mangomba mabota Yahweh, frère, soeur, papa, mama, moko na moko. Sepelo lobela biso pongengisa biso. Sepelo pesa makasi mayele omema su décision na bomo ya moko na moko. Mona biso na kombo na Yesu Masiya. Amen. Nzambe apambola yo mbote bisika nyonso tozwami. Tozokoba na mateya na biso étude biblique sur la nouvelle naissance. Mateya ya Biblia na oyo etali mbotama ya sika. Nde na boye tobandaki na Jean 3 le verset 5. Yesu Masiya ayebisi Nicodème, soki moto abotami te ya sika, aleki te na libatisi ya mai, akomona bokonzi ya likolo te. Tokendaki kobakisa vi ya Paul nde toye kosukisa na maloba ya Jean, koloba liloba elataki nzoto, liloba oyo ezala na Nzambe, liloba nde Yesu Masiya oyo nyonso azondima ye, azosala na ye mwana na Nzambe. Tokendaki kokabola mateya na biso kolobete mbotama ya sika elingi oloba bomo ya sika katikati na bomo ya moto. Nzoka moto na libuma papa pe mama tobotamaka mbala mibale te mbala moko. Sima na biso kobotama mbotama ya sika ezoleka na molimo ekochange ezaleli vi mobimba moto pe kochange lifuta ya lobi mpona bomo ya moto. Masumu ekomema moto na kufa, me moto ya ndimi liloba Nzambe azwi mokano ya kolanda Yesu Masiya lokola mokonzi pe mobikisi. Alongwe na banzela na ya kala azwi décision mpona libela moto oyo lifuta na ye échange. Tokendaki kolobela na mateya na biso oyo bashapite komema biso lokola mituna. Mbotama sika ezalaka nini? Mpona nini mbotama sika? Nde na bashapite na biso tozozwa biyano. Chapitre ya liboso touti okabola élection et appel de Dieu. Koponama pe kobengama epai na Yawe Nzambe. Oyo azosala na biso bana Nzambe eza mosala ya Nzambe te. Eza confession religieuse te. Bisika wapi tokendaka kosambela nde esali na biso tobengama bana Nzambe te. Soki liloba ezala te tokoki olobela mangomba te. Soki liloba ezala te tokoki olobela Nzambe te. Nzambe oyo misala liloba ye nde azosepela asala na biso bana na ye. Shalom, shalom. Ye pe azopona pe azobenga biso. Avant tobotama apona abongisa. Me po tososola ngo topesaki ba biteni to betape ya kososola. Landa ba video na biso elekaki sur étude biblique sur la nouvelle naissance. Nzamba kozanga te kopambola. Frère, sœur, tant tolobeli kobengama, toepeli su kotalisa misala ya koponama
pardon, misala ya kobengama pona koponama ekomonisama na miso changement total ekokota na vie ya moto ako tatone te ondire ameka ondire atika ondire alingi te parce que moto te atindaka moto abongola motema moto te atindikaka bato na makasi liloba nzambe ekutanaka na bomo ya moto e molimo na nzambe epesi moto makasi makoki ya kokabwana na bomo ya kala ya kokabwana na metro akoki komema moto na liwa oyo eza sata. Shalom shalom. Nde na boye moto oyo toyaki osukisa koloba ete moto oyo akomaka na oyo tobengi la foi en Dieu. Donc na vie ya moto oyo kokutana na ye na nzambe décision oyo azwi esali moto oyo akoma mpe atikala moto nelonga oyo vi na ye akala bosani ata mokolo na mokolo eza na makambo mosusu ekosala ye akanisa ntango nazalaka na vie oyo eloko oyo ezalaki na nga pete nakwaki kozala na mpasi ndenge na nango lelo te me na kati ya motema ne moto oyo akomi moto na esengo paske lobiko eza liboso na ye na ntina ete abengami na moto te po moto oyo moto akoki otalela lobi akoki okweya lobi akoki mpe kobunga nzela me moto oyo azososola na bengami na nzambe ata mokambi ata representant legal ya lingomba songolo pakala oyo nga nakoya kokende osambela abungi me nga nakotikala na liloba nzambe po ye nde nzambe asalinga nazala mwana na shalom shalom. Nde na boye moto oyo lokola oyo eza titre te ya kobengama mokristu nde eza lokumu mpo na ye oyo eza motuya mpo na ye eza paske abengami na nzambe mwana na ye mpe nkolo asali na ye na se ya mokili oyo azala un disciple molandami moyekoli ya maître moko oyo eza Yesu Masiya. Kondima oyo ebotami likolo ya moto oyo ezali meme tango makambo ya pasi ekoki oya meme tango libota bandeko na libala bisika pa azali baza na ye lisu d'accord te pourquoi otiki religion na biso pourquoi otiki binzambi nzambi na biso pourquoi otiki kutimi tradition biso toza nango na bénéfice ondimi liloba Yesu Masiya moto akobatela kondima elikia na ye mobimba ekozala na nzambe akose fixe po asala un bon chemin une bonne vie chrétienne pe akogarde liloba nzambe nelikia nyonso akokima benemi eza doute ignorance zèle amer koluka kosepelisa bato komimonisa na miso ya bato me na motema ne mobimba azanga nkolo azanga kozwa esika te moto akomitika na kobanga te na découragement te quel que soit le problème il va avancer akopusana koluka elongi na yawe nzambe akoloba la foi en Dieu ekosala ete moto oyo liboso ya bomoi na ye ata makambo ezosimba lisu te ya kotingama nzambe elikia na ye mobimba na nzambe. Shalom shalom. Moto oyo ata lokola azososola lisu malamu te nazokende wapi nini boye lokola batele elikia na nzambe nzambe akososolisa ye mpe akokamba ye lisu apusa moto oyo azoyekola azoyeba mpe azopusana pamba te na se ya ntango atika lisu na maître oyo atambusaki ye lobi te maître na ye ekomi Yesu Masiya oyo akobundela ye butu na moi oyo akotambusa ye ntongo pokwa mpe oyo akokota likambo na ye na ngonga nyonso ata ye alalaki nkolo aza na likambo na ye na maboko. Shalom shalom. Nde na boye lelo tozokota deuxième chapitre. Premier chapitre élection et appel de Dieu. Koponama pe kobengama epai na yawe nzambe tolobeli biloko misato koponama élection kobengama appel pe la foi en Dieu. Et sikoyo tozolobela deuxième chapitre moto oyo andimi liloba
yango tolobaki eza bamituna tokoki kotuna kokoma moto asika nani akoki opona yo, nani abengi moto kondima ndenge nini, ayebo sepelisa bato te mayebo sepelisa nzambe. Ya mibale tokososola bien que abengami, bien que moto azwi décision ya kotika nyonso, mais alongwe te na mokili oyo, mabe eza pe kaka na mokili oyo, mpasi eza na mokili oyo, na kozwa na bopete oyo azalaki nango lobi azalaki kutu kosan sortir, mais lelo aluki azwa pena na kimia lolenge esengeli, satana akotika ye te. Mokili oyo pe na momesano nango bakomona ye lokola yuma. Vi oyo ya masumu atikaki lobi eza efase na bomoi na ye, mais liboso na ye ebungi te. Na deuxième chapitre tokoyekola sikoyo, Mire a détruit entre l'homme et son Dieu. Moto ya komi obligé na bomoi na ye mobimba koyekola kovandisa na bomoi na ye ete lobi soki nana ayambi Yesu Masiya te lelo na ye, soki ayambaki Yesu Masiya azososola lobi na ye, masumu ekabolaki ye na nzambe. Seke na nzelo pe nazotambola na nzambe eza na makambo mosusu nakoki koyeba malamu te, ekoki mpe komema nga ntango nyonso natambola na kozanga kotosa nzambe. Lokola lobi masumu oyo nga na bandaki kosala ezali kokabola nga na nzambe, nzela oyo pe lokola ekokabola nga koyekola ngo mikolo nyonso akoluka kokabwana nango mpo eza efelo oyo ezokabola moto na nzambe. Mi separateur najenaka mingi, nasambelaka mingi, nga kutu nayebi na nga makambo ya kosambela te, bateyi nga kaka lelo. Bomoi ya masumu ekabolaka moto na nzambe. De awa siko na deuxième chapitre bisika tokokomprendre totikaki bomoi oyo, totikaki vie oyo ya facilité, totikaki bachemin oyo mpona biso tobotami toye kokuta yango na milie ya bato, tomesanaki nango na bisika koteka na misala na baninga, eza vi moko ya esengo. Mais ntango totiki yango tolongwe te na mokili, vi wana eza mpe liboso na biso, mais etikali lisusu ya biso te. Il faut tobuka efelo oyo, sino te yo mabe soki ebimi na nzoto ya moto ezongaka koya kotala esika nango, sino te nakomona nakoyeba lelo nazozanga me kuna nazangaki te, efelo ekokoba oyo nana bongoli motema te. Vi oyo ozotambola nango mikolo nyonso ata tozoya na mangomba me ezokabola biso na nzambe. Shalom, shalom. Tokotanga de passage mpona kososola chapitre na biso ya mibale tozokota. Ésaïe 59, le verset 1 à 3. Ésaïe 59, 1 à 3. Premier chapitre. Deuxième chapitre na biso Matthieu 27, 21 à 23. Oyo eza verset bato ebele bayebi. Matthieu 7, 21 à 23. Bandi na Esaïe. Nzambe apambola yo, benga papa, benga mama, et Nzambe amona biso. Deuxième chapitre na étude biblique to bandaki. Efelo akobuka kati na moto na Nzambe. Oyo ezokabola moto na Nzambe. Bible elobi na biso boye, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Eza boye te, loboko na Nzambe eza mokuse te po na kokango. Miso na ye eza ya kozipama te po na komona biso. Matoi na ye eza ya kokufa te po na koyoka biso. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Kasi, eza botomboki na biso, ezo tonga efelo, ezo kabola biso na Nzambe, ezo sangisa biso boyokani na Nzambe. Masumu na biso, ezo sala yawe Nzambe abombe longi na ye amonisa mate na bomoi na biso. Ezo pekisa biso toyo ayoka biso. 3.
car vos mains sont souillées de sang. Okobi na ndaku pona tango, tokena Matthieu 7, le verset 21 à 23. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Okobi ti na 23. Awa na deux passages na biso totangi. Tozo sosola. Biblia ezotalisa biso. Masumu na biso ezokabola biso na wenzambe. Botomboki na biso. Non, naza criminel te na bomaka te. Mais vio tozotambola nango mikolo nyonso ezosala biso tozala batomboki liboso ya posa ya nzambe. Shalom, shalom. Na Matthieu 7, kolo atalisi motomboki eza kaka te moto oyo azotambola na bomo ya masumu oyo nano ayambi liloba te. Kasi motomboki eza pe lisusu même oyo ayambi liloba me aboko tosa to kotambola nango lokola bomoi na ye, lokola misala na ye, lokola nzelo ya kolanda. Alobi ezali te ba o nyonso bazo belelanga. Mokonzi nde bakokota na nkembo. Frère, Biblia ezotalisa biso mur bokabwani moko masumu. Bomo ya koboya kotosa maloba nzambe ezomema na mopakano. Ezomema pe na mokristo lifuta ya malamu lobi amona ngote. Yango tolobi mur epekisami moko boye. Barrière, séparation. Masumu uta ebandeli na Genèse 1 tina Genèse 3. Biblia ezotalisa biso sima nzambe kokela. Sima nzambe kobongisa, akeli pa bongisi nyonso avant sala moto. Etango akeli moto, apesi moto bokonzi likolo na nyonso. Moto tango asali lisumu, Biblia elobi, esepelisaki yawe nzambe te. Kembo nzambe, oyo evandaki likolo ya moto, etikalaki sute likolo na moto. Moto akomaki privé, azangaki nkembo na yawe nzambe. Frère, sœur, moto atombokelaki nzambe. Biblia elobi, nzambe atali moto, alobi l'homme est corrompu. Moto atombokeli nga motema na ye ebebisami. Frère, sœur, masumu soki ekabolaki na Eden, moto alataki nkembo, azanga nkembo, ndenge moko pe mikolo nyonso. Tozolobela kaka masumu, ndeko mosu akoloba, mateya oyo akala, lelo lisu na ajo toza, lelo lisu na bambula o teknologie avancée, tolobela kaka masumu. Frère, sœur, papa, maman, ndeko, bisika nyonso tozwami, posa nzambe ezala moko. Aiko kufela biso na ekulusu, lelo ti mokolo akoboma mokili oyo, posa na ye eza kaka moko, totoso ya lingi, toyeba ye, pe tobongisama mpona lobiko. Shalom, shalom. Nzoka, po totoso ya lingi, eloko ezokabola biso na volonté ya nzambe, sur le péché. Bomo ya masumu. Lisumu eza na lifuta nango liwa. Tango Bible elobelaka liwa, ezolobela liwa na banzela nango misato. Nzela liboso, tango moto asali lisumu, moto abongisamaki na miso ya nzambe po abatela Eden. Biblia elobi nzambe atie libanda pe nzambe akateli ye mikolo. Ayebisi outi na mabele okozonga na mabele. Liwa oyo tobengi séparation physique. Moto nyonso tozana, bato nyonso tozana pema, un jour nzambe alongolaka pema, moto azongaka mabele. Liwa, séparation physique. Liwa oyo eza physique, nzoto, ozala monene, mokuse, mokie, ozala moto ya mbongo, ozala mobola, mabele eboyaka moto te. Parce que nkolo oyo akela nyonso nde alobi moto akozonga mabele.
lisumu nde emema eloko ya yamo. Eloko ya mibale, moto nyonso oyo akovanda na bomo ya masumu, Bible emoni ye, Bible ebengi ye, maloba Nzambe emoni ye pe ebengi ye mokufi. Oyo Bible elobi mort spirituelle. Koto mosusu Bible ebengi ye moto nyama. Aboko yeba posa Nzambe, azotambusa na mposa na ye, pe masumu tango evandi na bomo ya moto, monguna Satana nde atambusaka bomo ya moto oyo na milimo mabe. Bible bengi mort spirituel. Ya misato, liwa ya misato, liwa na nzela nango ya misato eza mort éternel. Lifuta liwa oye kopesa mela moto nyonso sima ya liwa, sima Yesu Masiya akoya kosambisa na bakufi na ba vivant. Lifuta ekopesa mela moto nyonso oyo aboko tosa mongongo ya Nzambe, posa Nzambe, aboko salela Nzambe kolandama na kotosa maloba Nzambe. Biblia elobi mort spirituel te, mort physique te, mais mort éternel, liwa ya seko na seko. Biblia elobi moto akopela moto ya mikolo nyonso kasi azozika te. Shalom, shalom. Frère, tokomona yango na Genèse 3 verset 19. Moto akozonga mabele. Ecclésiaste, non, Ézéchiel 18, le verset 32. Bible eza clair. Na kotalisa biso, frère, sœur, papa, mama, tango nkolo azotalisa biso lokola libota na ye, maloba na ye, malobo ezalaka mpona nga na yo tosimba. Malobo ezalaka mpona nga na yo nzela malamu mpona lobiko. Tango Nzambe azolobela libota na ye azotalisa ete nasepeli te na liwa mosumuki akufa na masumu na ye, kasi ngai yawe Nzambe nazozela na mosumuki nyonso, na moto nyonso abongwana po azala na bomo. Seke bomo ya masumu, bomo ya moto nyonso akoboya kotosa liloba Nzambe. Ne bandeli totangi Esaïe 59 na Matthieu 7. Eza kaka te ba o nanu bayambi liloba te. Na biso toyamba liloba. Tango netamboli na vi na biso tozobwaka bosolo ya liloba. Kola lobi mokolo yango ata tozobelela ye mokonzi akobwaka biso. Efelo oyo esengeli tobuka. Na Ézéchiel 18:32. Kola azotalisa biso aza na posa te moto ya masumu akufa, moto ya masumu azela lifuta liwa. Plus tard apôtre Pierre aye kotalisa biso posa Nzambe azosala ete nga na yo alongola biso nanu pema te. Posa na ye ezosala ete Yesu Masiya ya nanu te po tobongwana ya solo po tobika. Frère, papa, mama, liwa oyo Biblia ezoloba na biso tomoni yango na bandenge nango misato. Mais tango tozoloba mire a détruire, efelo ya kobuka, séparation eza liboso na biso. Ukoloba mes frères, banda tobotama, toyokaka kaka lisumu. Est-ce que lisumu yango pende ezalaka nini? Nzambe na nguya amona yo, frère, papa, mama. Lisumu eza acte ya désobéissance. Misala to nzela ya kozanga botosi liboso ya mokeli. Tokelami na Nzambe. Posa Nzambe eza te biso tozala batomboki, mais posa Nzambe eza biso totosa ye pe toyeba ye. Lisumu eza nzela to momesano ya koboya kotosa posa Nzambe. Yango ezopesa nzela na monguna azwa bokonzi likola moto. Na définition ya lisumu tolobela ba définition misato. Frère, yo pena no bongo li motema te. Oui, oyaka lingomba. Oui, nga banda bomwana bamemanga na église.
oyaka pe lingomba te me nzambe permettre oyoka mateya. Frère, sœur, papa, mama, lisumu na Biblia elobeli yango tango nyonso. Me toka bola ba définition misato parmi ba définition yo Biblia epesi biso. Ya liboso yango tolobi acte ya désobéissance na loi divine na posa ya nzambe. Autrement la transgression kobuka mibeko kobolo yawe nzambe alingi. Genèse 2, 16 à 17. Yawe nzambe ayebisi Adam pe Eve. Nzete eza na katikati elanga. Bosimba te pe mbuma nango bolia te. Genèse 3, 1 à 5. Bakosami na nyoka nde mbuma obale Bible elobi la transgression. Kobuka mobeko. Et lelo toza lisusu mpona mbuma te na Eden, lelo toza liboso maloba nzambe oyo ezopesa moto nyonso tina ya kobengama mwana nzambe nsima kozwa mokano mpo tokoma bikelamu ya sika. Définition ya mibale, acte ya rébellion oyo ezokonsiste ya moto atambola contrairement na volonté ya nzambe. Même l'état mokili azotelemela babomi, azotelemela moyibi. Sikoyo même na 10 commandements, tango nzambe azopesa Israël le 10 commandements. Frère, sœur, eza na makambo oyo même moto ye moko bomoto na ye koki oteya ye. Mais Bible lobi, deuxième définition, rébellion, botomboki, moto abo même kotosa bomoto ya ye. Abo même kotosa posa nzambe, azotambola na contradiction. Moto oyo aza mwana nzambe. Moto na abongola motema te. Ayebi maloba nzambe. Mususu pe ayebaki yango te. Peut-être tango ozoyoka nga boye maloba nzambe eza na yo motuya. Ekosala yo sosola yango, ondima yango, pe changer vie na yo. Engana yo tovandi na mangomba, eza na biso motuya komitala eske natambolaka na rebellion na liloba nzambe to te. Pona liloba nde bisika lobiko eza. Kasoki natamboli na botomboki, ata na koloba komwa nzambe, lobiko ekozala mosika nanga. Shalom, shalom. Troisième définition, le refus de pratiquer ce qui est bien. Awa tokolobela deux définitions, na deux définitions moko mais na deux différentes manières. Première manière, le refus de pratiquer ce qui est bien, bien qu'on le sait faire. Jacques 4, 17. Jacques 4, 17. Bible lobi na biso. Oya yebo sala oyo eza malamu. Kasi asali yango te, asali lisumu. Nani azoloba? Thomas Jacques. Frère, sœur, oyo nde eza moko ya ba définition plus pona ngana yo ba Christ. Nzambe azotusososa biso maloba. Ngano tozozwa tango. Tango tolobaki mateya oyo, koloba kaka te mbota masike eza pona bapakano te. Soki Bible ezoloba nkolo azo patiente po tobongwa na ya solo. Oui, aza na posa totikala bikelamu ya sika. Tokoma bikelamu ya sika. Shalom, shalom. Toyebi oyo eza malamu. Oyo eza malamu eza kotosa liloba nzambe pe kosalela yango. Kosuka te na koyoka kasi kotia yango na misala. Mais biso tolingi te. Volontairement, dans nos vies, kotala avantage, kotala désavantage, komona soni liboso ya bato, motalobi te. Bible lobi, oya koyoka ye soni, lobi, liboso ya papa, ye pa koyoka ye soni. Refi ya kopratike oyo eza malamu, bien que toyebi oyo eza malamu. Wana eza plus pona ngana yo. Bakoteya, bakopesa conseil. Maloba nzambe ezoteya mamikolo nyonso. Efelo ya kobuka. Eza vio photo refusé, photo tindika ngo mosika. Il faut que ndaka na ba sujet de prière na biso. Pe il faut que ndaka na ba sujet de prière ya bana, ba famille otoza na bango, na mangomba. Vi o ezanga kozwe sika, ekopekisa biso bokonzi nzambe.
Kaka na même définition na manière mosusu eza pratique ya toutes sortes ya mal o eza pona bato na babongoli mitema te base livre bamitiki na lolenge nyonso ya kosala mabe batie mokonzi na mboka batie mokonzi liboso ya bato amitiki amikotisi konyokola kosala mabe koluka kokonza lolenge motema ne ezolinga mais devoir ya oyo batieli ye na mosala oyo bapesi ye yango te eza na nzela moto amitiki na kindumba na ekobo na moyibi na escroquerie amimesani koyeba batekniki nango nyonso ekomi pratique exercice ya vi na ye mokolo na mokolo soki asali yango te aza na kimia te bible elobi c'est un péché. Romains 1 21 à 32 mwasi amikomisi mobali mobali amikomisi mwasi moto azoyoka ata liloba nzambe malingi te kopesa nzambe lokumu esengeli na nzambe apesi yango na misolo apesi yango na bikeko c'est un péché. Et na deuxième chapitre tozokoba tokososola ete soki tobuki efelo oyo te ata toumeli koya na mangomba ata toumeli koloba kombo ya nzambe bokonzi ya nzambe kozala mosika na biso parce que mukanda ya Ephésiens bibi ezotalisa biso Ephésiens 2:14 Yesu Masiya oyo azalaki moko na papa ntango aye na mokili ye nde aye kolongola bokabwani oyo séparation oyo bokonzi ya lisumu oyo ekokaki kokonza biso oyo ekokaki kotambusa biso frère sœur ye nde aye kokweyisa nzoka po ekweya esengeli akomisa biso bana ya nzambe yango tozolobela mbotama ya sika. Eske ti obotama ya sika soki nanu te yeba vi oyo tozotambola mikolo nyonso nsima na biso kozwa engagement mire na vi oyo ya lobi ezalaki me lelo tososola lisumu eza nini nga nakotaka suba bar te eza ya solo nga natikala susu te na lokuta na moyibi na kindumba na ekobo eza ya solo me eske lokolo sosola oyo eza malamu opratikaka yango. Shalom, shalom peuple de Dieu. Est-ce que pratique na yo eza na toutes sortes de mal? Est-ce que volontairement osepeli koboya maloba nzambe po batalisaki yo papa songola kokozala nzambe? Yesu wana ayaki pona mindele. C'est un péché. Tu pêches d'abord contre toi-même. Ozopekisa lobiko eza liboso na bomoi na yo. Frère, sœur, awa na deuxième chapitre, tokokoba, peut-être ezana makambo ebele loba, est-ce que o pesa lisumu? Frère, est-ce que yozote ya biso bongo yo moko salaka lisumu te? Tango tozokoba, nde tokososola. Ngana yo na vie chrétienne, yo ozo bongo la pe motema lelo. Tolobaka mingi, komba le diable azobundisa biso. Frère, sœur, tozana binemi misato, nzoto na biso, mokili, pe satana. Satana asalelaka nzoto pe mokili. Asalelaka ngo lokola bisalelo na ye. Sima na biso kondima liloba. Bitumba na biso amakasi ezali. Efelo oyo, miro ngapo nazote ayo bitumba na nge eza wana. Yo pe bitumba na yo eza wana. Vi oyo tokoya koboya lobi. Vi oyo ezoya mokolo na mokolo oyo ekopekisa kembo na nzambe na vi na biso eza eloko biso fo tokabwana ngo mpe fo toboya. Shalom, shalom. Eya na nzela mokili momesano eya na baposa na biso na makanisi na biso eza eloko tokobunda na yango lokola toza bato tokoka te butu na moi tozosenga makasi epai na yawe nzambe. Mais posa oyo volonté oyo eza d'abord na mitema na biso ya koboya pe kotika. Shalom, shalom. Po ekokabola biso na nkembo na nzambe. Pona lelo tozosukisa na verset oyo tolobeli définition pe to introduire
Deuxième chapitre na biso. Soki nzambe akolinga samedi, tolobela quelque sorte ya péché. Peut-être okozala surpris. Na ndaku totangi ensemble. 1 Jean 3, les versets 7 à 10. 1 Jean 3, les versets 7 à 10. Bible lobi na biso boye. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Bana, motote akosabino. Oyo azosala makambo eza bosembo. Azotambola na bosembo. Aza sembo. Lokola ye moko aza sembo. Celui qui pêche est du diable. Oyo azotambola na masumu aza ya Satan. Pamba te Satana yenda bandaki masumu wute bande. Le diable pêche de le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Kasi mwana na nzambe ayaki mpona kobebisa misala Satan. 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Shalom, shalom. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tant tokokota na sorte, ndoko sosola o nyos tozotanga. Nefe lobi, pamba te, oya botami na nzambe, akomitika lisute nezaleli, na momesano, na mposa na ye nyonso, akota na bomo ya masumu. Seke komi libaku po na ye, me komi mposa na ye te. E komi makanisi na ye atango nyonso te. Biblia ebakisi, pamba te, kona na nzambe, la parole de Dieu. Yango tozolobela mbotama ya sika. Ne bandeli tolobaki mbotama oyo, batindika kango moto te. Liloba nzambe, kona na nzambe, ezwaki sika likola moto. Molimo nde apesi moto conviction makasi, moto akanisi lobi na ye. Nde azwi décision. Shalom, shalom. Kona liloba na nzambe, ekozwe sika likona moto. Ezale ni momesano masumu. Bomo yo alobi, ezali su mposa na ye te. Ezali su makanisi na ye atango nyonso te. Shalom, shalom. Ekovanda kati na ye nkona na nzambe, pe ezaleli oyo akosala, pe koumia na masumu. Ekozala lisu ya ye te po abotami na nzambe. Ne de nouveau, akomi ekelamu ya sika, katikati na nzambe. Papa na mama ba changer te. Oyo ba bota biso ba kotika la bongo. Papa na mama. Me biso na nzela molimo tobotami na nzela lilobo ezue sika na bomo ina biso. Pe memi décision ya sika pona libela. Shalom, shalom. 10. Balobi c'est par là que font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Yango ne bande tolobaki, tango totanga ka Biblia, na premier chapitre, nzamba azolobela bampate, pe azolobela bameme pe bantapa. Maticha malamu pe maticha mabe. Bango nyonso, ntaba pe meme bavandaka na bergerie moko. Maticha malamu pe mabe, ebota kaka na mabele moko. Awa pe balobi na biso, nabo ebako yebana, bana nzambe pe bana sata. Na nini? Balobi na pratique ya mal. Na cette volonté de travailler pour le mal. Shalom, shalom. Frère, sœur, papa, maman. Nzamba mona biso. Nzamba kamba biso. Nzamba sala biso bolam. Tokutani lisusu samedi. Pona kokoba na mateya na biso. Mateya na biso ezali étude biblique sur la nouvelle naissance. Peut-être ou la nzela nzambe, mais pratique na yo, momesano ezaleli na yo, échange na note. Pona nini? Loba nzambe, yango te memi yo, oya na nzambe. Sepela, nzela nyonso kwa eko yela na nzambe, lobezo kuta na yo pesa ye motema. Sepela, molimo na nzambe, angengisa yo lisu na pokwa oyo. Atalisa yo, vi oyo yo sepelaki nango, lifuta nango ezanini. To ezalaki nini.
est-ce que olingi ozonga lisu na vie oyo ozwa décision mpe vie oyo ekabolaka yo na nzambe ezokabola yo na nzambe soki toye na vie chrétienne vie oyo ebandi ozwa lisu esika ekokabola biso na nzambe tokoloba koma nzambe nzambe akopekisa biso te tokogene tokopesa misolo mayele makasi na biso mpo na nzela oyo me vie wana tant nyonso ekozala kole na biso ça va nous séparer de Dieu eza efelo yesu kaka nde ayaki mpo na kokweyisa efelo na nzela liloba ne soki asali na biso bana na ye décision ya solo ezwi esika tososoli tobengami na moto te toponami na moto te frère sœur tososoli vi na biso mobimba il faut tobunda efelo oyo etelema lisusu te na bavi na biso ata milimo mabe ebimi na bavi na biso eya lisu kozwa esika te ata na bolembu yo nano ndimeli yesu te vi oyo soki oboya yango ata monguna ye kotelemela yo mpo na libela okozongela yango lisusu te shalom shalom nzambe apambola yo tokutani samedi mpo na kokoba na mateya na biso vraiment shalom shalom